Bonjour, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde. Bonjour, bonjour et bonsoir à vous. Je vous souhaite la bonne santé dans cette période de coronavirus, de COVID-19. Je vous souhaite la bonne santé, restez à la maison et puis suivez les directives données par vos pays respectifs. Restez à la maison, puis la bonne santé à toutes et tous. Voilà, il y a une idée qui m'est venue en tête aujourd'hui. Voilà, par rapport au confinement, hein, on a beaucoup de temps maintenant. On a beaucoup de temps de faire beaucoup de choses, de faire beaucoup d'analyses. Parce qu'on a vraiment le temps. On ne part plus au travail, on est à la maison. Et vraiment, on est parmi ces gens-là qui réfléchissent, qui ne, se- qui ne restent pas à la maison en train de regarder les théâtres en théâtre, des films en film, et des musiques des musiques en musique. Mais on est parmi, heureusement, gloire à Dieu, on est parmi ces gens-là qui réfléchissent dans cette période de confinement. On est fiers de ça, d'être parmi les gens-là qui raisonnent, qui réfléchissent, qui essayent de pousser leurs arguments, qui essayent de réfléchir, qui essaient de réfléchir à chaque instant, à tout moment, de cette période de confinement. Alors, j'ai une petite réflexion que je vais partager avec vous. J'ai une petite réflexion que je vais partager avec vous, mes amis. Waouh, concernant cette période de confinement et surtout concernant le COVID-19 qui nous a amenés à entrer dans les maisons. Bande konanga iba congolais, ba congolaise. Avant la banda réflexion nanga oyo nazolinga na partager na bino cette réflexion. Je vais vraiment les partager avec les miens, les Congolais et surtout les gens qui nous suivent sur Congo Température. Nangi na partager bino réflexion nanga oyo. Eza mke mukuse pe mulai penzate. Bandeko, l'air to bandeko kola. Babandeko yebisa biso boye. Éducation bazwaka yango. Éducation bazwaka yango na ndaku, soki rate na ndaku, na école, soki rate na école, na église, et lelo nzambe alakisi biso ke éducation mususu, to ba réflexion mususu toki kozwa yango à partir ya nature yango moko e prêcher biso. Nature yango moko e prêcher biso. Po bana o bazana babalabala eloko e prêcher bango ezali nature. Nature e prêchaka biso er moko et puis e édikaka biso er moko. C'est par là que je vais commencer. Donc, si on doit rater l'éducation, il y a ndaku, donc il n'y a pas de parents. Alors que zoango, na école. Ce qui a raté pe école, alors que zoango pe na église. Ce qui a raté en église, les longs zambé la kibiso ke nature. Et kiko éduquer biso. On se retrouve aujourd'hui dans nos maisons. C'est pas par notre volonté, mais nous sommes là parce que la nature oblige que nous soyons là où on est. Donc, dans nos maisons, confinés. Mutu moko te akana ki kokota na ndako. Mais nature ekotisi biso na ndako. Nature yango moko ekotisi biso na ndako. Tokana ki yango te. Mutu moko te personne n'a prévu ça. Mutu moko pe okipe kolinga pe te ke afana na ndako na ye pendant, c'est depuis le 12 hein, chez nous ici en Allemagne. C'est depuis le 12 mars. Depuis le 12 mars, aujourd'hui on est le 3 avril. Donc tu vas plus de 3 semaines dans nos maisons. Oh, tu as quitté, obligé. Voilà. Si tu sors, bato bazana misala oyo, misala oyo ezotinda obima libanda lokola ba médecin, ba infirmier, bato basala na ba caisse ya ba supermarché. Il faut ça eloko ko lakisa ke, ceux qui va contrôler la lakisi que non, je sors parce que ou bien à quelque ou bien à la pharmacie. Sinon, confinez-vous là-bas dans vos maisons. Et ça na bonne volonté na biso metoko tinanda. Et loko epe singa réflexion moko bwe na lingi na partager na bino. Le 28 avril. Le 28 février, pardon. Le 28 février, avant le 28 février, parce que conseil a fallu, et c'est là que le 28 février, c'était un vendredi. Bato balekaki balobi di n'importe quoi. Mutu nyonso alobi oyo akokai koloba.
Bato balekaki ba campagne ya soi-disant nini ba combattant bazo enfermé bino na banda. Moi je suis pas une combattante, vous allez m'excuser. Mais parfois ça m'arrive que je défends mon pays parce que on en a marre de voir que bamboko to vandi bato bazo na liberté na mboka biso liberté zalate. Que bato awa bazo lia tozo boka biloko na ba poubelle na mboka na nga biloko boka na poubelle te. Parfois ça révolte une personne normale. Une personne qui a la tête, qui a la tête pour réfléchir, a aucun commis poser comme question, pourquoi chez nous ça ne marche pas? Des réflexions comme ça, des philosophies comme ça, parfois je développe ça aussi dans ma tête, c'est normal. Pour une personne intelligente, et on a le droit de pousser des réflexions et puis essayer de raisonner, voilà. Donc, je disais, les 28, avant les 28, le baka mois nyonso ya février, ba combattant basala ki tout, ba combattant bison so baza présenté sous té. Ça fait plus de 10 ans que bazo combattre pour na Congo. Ba combattant baloba ki concert et kosale manamboko été. Pourquoi? Parce que on a fait des vidéos sur ça. Moi-même j'ai fait une vidéo sur ça pour encourager bango puis koloba na batu bande koto yo kama komba mbele kwa biso bazoloba eza pour intérêt na bango mo teza intérêt pour na Congo mobimba. Bande ko wana baloba ki awa na Europe, musique est parce que nous plairons nos morts ici. Nous avons choisi cet endroit parce que nous savons que ces gens-là, c'est manipuler autorité ya mboka na biso. Et puis, bango bazo profiter na matériel premier oyo bima na mboka na biso na kati ya désordre oyo leka na Congo, bazo profiter nango pour na ko s'enrichir. Alors, nous on doit faire notre deuil ici chez eux. En tout cas, message wana chez moi c'est pas ça qui vraiment. Et puis na meka ki na expliquer pe bande konanga na vidéo moko na sala ki na lobaki pe ngoti kama nini oyo. Comment on appelle ça? Yaba concert, to le la nano ba mort, po mindele ba yoka ke tozo yeba makambo bazo sala na coulisse, tozo yeba ngo. Boti kano to le la ba mort na biso. Mais eza na ba vidéo, elo kotina la vidéo, eza réflexion comme ke. Eza na ba ndeko ebele ba sala ka vidéo, Et surtout ba na basi, ce qui est grave, ba sala ba vidéo ba lobi non, comment balingi bakanga liberté na bino, ba combattre ba kokanga biso na ba cage, ba kokanga biso na ba ndaku te. Toza quand même libre, to kosa le loko to lingi, bango ba okanga biso na bandaku te, to kende concert wana, ba ko pekisa concert te. Mais il y a des gens même qui sont allés trop loin, ils ont poussé leurs arguments trop loin en disant que fali eza musala na ye, fali eza na musala mususu asala te. Musala na ezali musique, il faut abeta. J'ai maintenant ces deux questions. Les lo oh, toza confiné dans les maisons. Fali a changé musala. Il est musicien. Est-ce qu'ils ont joué? Aobeta te. Parce que la nature est une division de côté na bandako. Fallait aobeta musique. Bolobi eza musala na ye. Aza musala mususu te. Na février c'est pas longtemps. Hein? Il y a même pas 6 semaines. Hein? Bozaye ko ganga. Bo fongoli ba caméra na bino ya mike oh neti onga yanga na fongoli oh. Fali eza musala na ye, asala kana musala mususu te, musala na eza musique mto pekise musique azate. La question que j'ai maintenant, fali obeta parce que je ne pense pas qu'il a changé déjà musala na eza musique. Je ne pense pas Kofi a changé musala na eza musique. Je ne pense pas que Wera a changé musala na eza musique. Est-ce qu'il a obeta? Obeta te. Pourquoi? Parce que tous obligés, tous là confinés dans nos maisons. Nazokoma. Deuxième question. Votre liberté là, que vous étiez en train de déclarer, combattre boko kangabino liberté na bino te, votre liberté, boko kangabino te, il faut bima, faut ça la boy. Vous êtes où maintenant là? C'est pas dans vos maisons. C'est pas dans vos petits appartements. En train de tourner en rond. C'est pas dans vos appartements. Moi-même, je suis ici. J'ai augmenté 6 kilos. J'ai augmenté 6 kilos. Nous ne sommes pas dans nos maisons. Et puis, je commence par là. Des questions. Fali a changé Moussala. Fali Kofi a changé Moussala.
Pourquoi ba obeta te? Bango bato ba salamaki po ba beta musique kaka. Vina bango eza musique. Ba changer misala lelo. Pourquoi ba obeta te? Pourquoi ba sa ba confère te? Ba arena eza polele. Pourquoi ba okendo beta kuna te? Parce qu'il y a un problème. Je crois que c'est la réponse que vous avez, que vous êtes en train de me donner maintenant, là, en train de me suivre. Vous pensez directement à ça. Il y a un problème. Il y a un virus qui circule. Il y a un Covid-19 qui est là, qui circule. Il y a un bêta, non? Ok. Donc, il y a un problème. Il y a un bêta. Maintenant, vous là qui proclamez, qui demandez vos libertés là. Boti kabaka ngabino na bandaku te. Eza ba droit na bino. Boko kende soki bolingi. Boko sale loko bolingi. Kombata ko pekso loko te. Vous êtes où aujourd'hui? C'est pas dans vos petits appartements. C'est pas dans vos maisons, dans vos caves. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Donc, nature était à biso. Nature est édika biso air manquant. Donc, quand on a banda qu'on a biso pour hier, parce qu'il y a un problème. Donc, ba combattant na bando pe sa musique est bête. Pourquoi? Parce qu'au Congo, il y a un problème. Bato ba koti bino na banda ko ba banane. Ba Congolais te mindele. Pour na nini? Pour na peuple na bango. Balingi malade se partager te. Bon, partagez la vidéo oyo bandeko, pardon. J'ai réfléchi beaucoup avant de faire cette vidéo. Mindele ba koti biso na bandako, pourquoi? Parce que baboyi peuple na bango, population na bango. Et se contaminer malade wana basani ni ba kufati. Les vrais patriotes. Ba vrais patriotes sont mindele. Ba pesa biso leso. To vana na bandako mais to réfléchiraka moko. Namboka na biso otokotaki le 12. C'était un mercredi. Le 12, pardon, limbisanga bandeko. On est entré le 12, c'était un jeudi, un donnerstag. C'était un jeudi, un donnerstag, comme disent les Allemands. C'était un donnerstag. Tokotaki na bandako. Bato bakufi na Allemagne, bazalaki na no 149. Il y avait d'abord 149 morts. Les biso tokoti na bandako, bakoti biso na bandako. Il y avait 149 morts. Et plus de, c'est pas 1000 quelques contaminés. Aujourd'hui, là, ils sont dans les 1750 comme ça, morts. Ça c'est déjà plus de 4 semaines, plus de 3 semaines dans nos maisons. Parce qu'il y a un problème. Bah vrai patriote, la kisibisoke. S'il y a un problème dans un pays, tout le monde se conforme, tout le monde cherche à trouver une solution. Yo kolobate ke po yo oza musicien, mbato bazo kufa na mboka na yo, okotika musique to kobandaka ko beta ka baninga bazo kunda kuna yo ke ko beta concert parce que oza musicien ou ki changer te. Les blancs nous ont montré que dans leur pays il y a un problème. En Afrique, na uti ko so na petit sem nanga so langa comment on appelle ça, et m'a appelé par appel vidéo. Azo laksana ngai akota la camarade na ye a uti ko bota bazo seka bazo melavin na kati hôpital camarade na bota ki na kitambo. Akota la alors nous on se promène ici hein, on se promène un peu. Le bazo la liberté mais yo muto bando luka liberté. Pourquoi ils ont déclaré Macron a son liberté? Pourquoi ils ont déclaré ko bima libanda te? Parce que la nature aussi nous enseigne. Et puis ces gens-là, bango, batele la peuple na bango te. Baza pour peuple na bango. Balinga ka peuple na bango. Baza ba vrai patriote. Dans ce pays, il y avait que 149 morts. Les bakot sabi son abandako. 149 morts. Vous maintenant là qui demandez vos libertés. Pourquoi vous senga ba Macron, na ba Angela Merkel ba bimisa bino na bandako te? Pourquoi vous déclarez bango te? Pourquoi vous ça est-ce que ba vidéo te ba bima libanda? Parce que vous voulez la liberté, vous voulez fêter, vous changer musala na ete, bossa la kamisa na bino. Pourquoi c'est que vous bimate? C'est parce qu'il y a un problème. Parce qu'il y a un problème. Congolais, tu réfléchiras quand même, ok? Fallu au bando tinda abeta. Aza musicien, n'andimite que Fali a changé Moussala. Il est toujours musicien. Ouais, Raza musicien. Oazé quoi, musicien. Mais pourquoi vous bêta te? Ba bêta, musique, mais babi musique et ça Moussala. Pourquoi vous changer? Est-ce qu'on va changer pourquoi?
Pourquoi ba beta te? Ba beta. Pour exemple, ça na bango. Donc, Dieu veut nous montrer dans tout ça que s'il y a un problème, bah tu se concentrer quand on a un problème wana. L'air vos solution à problème wana. Alors vous continuez votre chemin. C'est ça un vrai patriote. Bande konanga na Congo batu bazo kufa des millions. Kaka awala l'air fall naza problème na falite, je le connais même pas. Je connais même pas. C'est une star de mon pays, je l'aime beaucoup. Je suis fier de lui comme une star de mon pays. Mais s'il y a des choses à se dire, on se dit ça. Parce que eloko eboma mboka na biso to loba na raté. To linga makambo ya sese oke loba mutu na sima non. Si c'est devant les caméras, il faut le faire. Fali Ipupa. Lera bande ko sala ba campagne ne wana linga sala abeta na Olympia. Au moment où baninga bazuka ka Europe, ba pekisi apes abeta na Turquie, ba pekisi abeta na Asie, ba pekisi apes na États-Unis, bobi awa po bato nde bazo collaborer na bato ba assassin en Congo. Donc biso to bandole la ba mort na biso ah po ba ebake on est informé. Fali abandi ba campagne na ye ya ko beta na ce qui est sale na nino wana, je n'ai même pas besoin de connaître les noms. Abandi ba campagne na wana. Donc je sais pas. Na kati ba alors ça ba campagne na wana. Ba vidéo ezoleka. 300 morts na Beni. 400 morts je ne sais pas où. Mais lui ça ne l'intéressait pas. Et vous les fanakuiti. Bozaki ko s'intéressait mais yeza musala na ye. Yenda ko si sa guerre na est. Yimta aussi sa guerre na est te. Bandeko, soki to sangan to aussi sa guerre wana. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, je ne fais pas la politique, je ne suis pas une politicienne. Je suis en train de parler comme une personne intelligente qui réfléchit. Une personne qui philosophe les histoires. Voilà. Je suis intelligente, pardon. Mes parents m'ont envoyé à l'école. C'est pas pour aller blaguer. Pour que je puisse, si je vois quelque chose, une situation devant moi, je dois étudier ça. Je dois essayer de développer, essayer de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? C'est dans ce sens-là. C'est ça qu'a promis la politique. C'est pas politique et Afrique, c'est ça. Voilà. Naoloba en tant qu'une personne qui réfléchit. Selon mes réflexions. Et on a oublié ça. Balobi, 300 personnes par jour na Beni. Je vous ai dit au début ici que na Allemagne, 149 personnes de Bakoufaki. Et ça peut me balandanaki. Pendant une semaine, ils ont perdu 149 personnes. Ils ont alerté tous ces pays-là. Ils ont arrêté leur pays. Ils ont arrêté l'Allemagne. Bah, médecin va alerter, non, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. On a l'impression que les trucs là qui se passent en Italie, c'est venu maintenant chez nous ici. Dans une semaine, on a perdu 149 personnes. Allemagne, pour votre information, Allemagne a 81 millions d'habitants. 81 millions d'habitants sont en Allemagne ici. 81 millions d'habitants. Au Congo, nous avons 60 quelques. Au Congo, nous avons 64, 65. Je ne sais pas bien, mes amis. Vous allez m'excuser. En Allemagne, on est à 81 millions d'habitants. 81 millions d'habitants. Ils ont perdu 149 personnes. Dans une semaine, ils ont alerté la politique et les politiciens. Pardon, il y a quelque chose qui se passe. Et tout de suite, l'Angela Merkel est passée. Elle a dit, stop, vous restez chez vous. On va essayer de gérer cette situation. Parce qu'il y avait seulement 149 personnes. Et au Congo, par jour. Et ce que je vous dis là, les 149 là, c'était pas un jour. C'était pas au long de 10 à 7 jours. C'était à 10 jours, pardon. Mais ils ont alerté tout le monde. Et ils ont fermé les écoles. Ils ont fermé leurs grandes salles. Et chez nous, dis-moi, depuis plus de 20 ans, Batouba Koufaka. Quand les pauvres Fali faisaient ces propagandes là, je ne sais pas comment on appelle ça, juste pour à ça la concert. Na période en haut, na Beni, 300 personnes bakufaki na mukolomoko, 300 personnes bakati bango na machette. Mais il y a des gens qui passaient, excusez-moi de vous appeler les bourriques, qui passaient, qui disaient,
bongo ye mtu akendo sisa bitumba na Beni kuna, ye mtu sisa bitumba kuna na Goma, ye mtu sisa bitumbango. Ye musala neza miziki, bongo ye asala nini? Ye mtu akendo sisa bitumba. Mais awa, 149 personnes. Na pays, il y a 81 millions d'habitants. 149 personnes. Ba kangi ba école, ba kangi misala, biso soto vandi na bandako lelo. Pour 149 personnes. Lelo baza dans les 1700 et quelques. Mais ils étaient dans les 149 personnes. Ba alerté. C'est ça les vrais patriotes. Donc, et l'eau qu'on soit tes amours ndenge nini. Soki bo sangani bolobi elo contre loko bolo ngamu. Mais Congolais, mutuna mutu azalaka eloko na. Qui vous a dit depuis quand mes amis, depuis quand l'égoïsme est devenu cool? Depuis quand l'égoïsme est cool? Depuis quand l'égoïsme est cool? C'est cool, c'est super, c'est cool. Qui vous dit que l'égoïsme est cool? Qui vous dit ça? Vous savez, ce que nous faisons dans notre pays, c'est l'égoïsme. Comme disent les Allemands, égoïsmus. Tu veux que toi, kakayo, yewana, mopao, mokonzi, aigle, tout ça là. On vous donne tous les noms. Batumsusu bazane logote. Donc, yozo bimana poche na kati ya lopango na voisin na yo même ma tembelaza na ngode ya oliate. Ça ne te dit absolument rien. Tozana mite mama béton doit changer. Que cette histoire de corona là. Et éduquer biso tozana poto to mondenge mindele bazo réagir. Kaka po batu na bango plus de c'est pas 1000 personnes ba koufi, ba alerter ba kangi tout. Place ba mbongo na bango eutaka, ils ont tout fermé. Juste po ba yeba po population koufate po ba yeba euti wapi. Mais biso plus de 20 ans. On a plus de 12-15 millions d'habitants qui meurent, 15 millions de personnes qui sont mortes. Mais que on doit d'abord se réunir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qui se passe? Je parle à ma génération parce que tout le monde a qui entré à Kabila. Kabila le père et là qui va Rwanda on a dossier on a Kabila le père il était aussi trompé comme vous là qui vous là qui me regardez. Oh batubazolo ba et salinine. Il était trompé par ces gens-là. Yo si omona bati au président au bundi bitumbate. Bakeka ko lokoto bati yo. Il était trompé comme vous là. Yo si omona président moko aye na ba Rwandais afandi na bango na pouvoir. Yo muto bundi te ba Rwandais batu ba bundi. Yo to lingaka vie facile. Aye afandi wana na Barwande l'air ba bomi après 3 ans bango moko ba bomi yonde ba bando ba ko bomi ba ba kango depuis longtemps l'air ba bomi al bitumbe banda na mboka na biso plus de 20 ans plus de 22 ans. Mais jusqu'aujourd'hui ezana bato balobaka ngano sana ngamusana ngai esal etali ngai te na tire prêcher bi elakisi biso lelo edike biso lelo que okoki koloba te ke etali yote tant que c'est ton pays. Tant que tu es un patriote, il faut que tu aies une solution et tu aies après. Boni boy bisanga ba enseignant so ba vani na ndako balinga misana na bangote. Ba musicien nyoso bazo beta lisusu te na mboko ya Allemagne. Balinga ba mboka na Europe mobimba toloba. Balinga misana na bangote. Mais ba sangani. Balobi non, to lukano solution. Ba cause na bango balobi stop. Tout le monde à la maison, on cherche d'abord la solution et à COVID-19. Parce que ils ont ma population. La solidarité. On n'a pas ça, nous, là. On n'a pas ça, la solidarité. C'est que natire oyo. Oyo etindi COVID-19 oyo. Etindi virus oyo. Et yé pour na ko éduquer biso ba Congolais. To yé ba ke eloko so ke so salema na mboka na yo. Bino nyoso bozali considéré. Bozali comment on dit ça en français? Oh my God. Même na lingala. Concerné, voilà. Bino tout boza concerné. Parce que ça est loko ekwe na mboka na bino. Eza loko la toza. Omoni, nation eza loko la nzoto mobimba. So ki li to ino ezo sala pasi. Est-ce que okende musala? Te. So ki zolo na ezo sua. Ok musala? Te. So ki liso no elingi ko tala te. Ok musala? Te. So ki liboko no oyo. E boy ko sala. Ok musala? Te. Une nation c'est ça. C'est comme ça.
Ye fali siko akendo sala asala ka musala na ye parce que ayebisa Macron que non nga na lingi na sala po musala na nga yango na sala ka yango wana. Dans ces pays bandeko na Allemagne awa, j'ai suivi ça hier dans le journal. Bandeko na nga na tiaki maboko na mutuno binzambe o batu nini. Société oyo e fabrikaka mituka. Société a munene, pas société a minene se fabrika mituka na monde en Allemagne. Société e fabrika mituka na Allemagne. Boye ba comment fabriquer nini? Ba komi ko fabriquer, ba tiki mituka. Pona bolingo, pona ki patriotisme. Ba bandi ko fabriquer ba machine wana ya oh ezotinda batu ba respirer soki baza na COVID-19. Ils ont montré ça hier. Donc ba société nyo so mine no boye ba na Allemagne fabrika mituka. Ba bandi ko fabriquer ba mbetu na ba machine wana ya respiration pour mutu azwa l'air. Parce que bato bazo kufa mingi eza bato yo baza accent ndenge toyebaki na Italie bato bele bakufa ki bando sala so ba moni mukolo na gene ba kolongola mukolo batiki ya kufa batie gene na machine wana. Les Allemands quand ils ont suivi ça ils ont dit non chez nous là ça ne passera pas. Parce que mutu nyonso aza mutu azala na 80 azala na 60 azala ya 30 baza bango nyonso bato. Batiki misala na bango yo fali yoka. Batiki misala na bango o basalaka. Pour 149 personnes basi bakufa ki na mboka na bango. Batiki misala na bango basalaka ya ko construire mituka po ba gagner ba millions. Oh yo lingaka o gagner wana. Batiki yango. Babandi ko fabriquer ba mbetu na babiloko ya pema. J'ai vu ça hier à la télé, ils ont montré ça. Donc ministre de la Mission intérieure awa et Allemagne a kende kuna zo féliciter bango. Batuna ki pe avi a mutute. Regarde le patriotisme niveau o ekomaka. Et loko so ki ete ibiso biso. Oboni COVID-19 oyo. Na confinement o so ki ete ibiso te. So tozaka banyama. Bo limbisaka bandeko. Parce que mutu. Différence ya biso na mutu. Na nyama ezalaka mayele, intelligence. Dieu nous a déjà équipés. Na loba ngo tous les jours. Et ça lokola moi no ake na classe, azana 11 ake na classe et ke azongi na devoir na ye, ayebiso papa salela ngai. Ponga nazo kokate. O benga na yo bisa yo kende na no essayer yo moko bongo ya ozongela ngai. C'est exactement avec Dieu. Dieu vous a donné l'intelligence. Bo salela ngo, il nous a déjà équipés. Apesa biso intelligence o apesa nyamate. Et ça pambate pour tout déranger raete. Pour équipement à pesa ebiso to utiliser kango eza oyo mutu to utiliser kango bango nzambe apesa bango mayele ba mindele ba yeba ko salela ngo COVID-19 eye bato ba fabrika ka ma papu ya avion batiki ko fabriquer ma papu ya avion mutu atindi bango te bango moko bazui batuna bango basalaka na société na bango wana babengi bango. Babandi ko fabriquer batiki ma papu ya avion. Ah en Allemagne, ce que je vous dis est vrai. Et le qui na journal. Batiki ko fabriquer ma papu ya avion. Babandi ko sala babilo ko kanga pema. Oh ya ko kanga munoko po na ba hôpitaux. Babandi ko fabriquer bilamba. Oh bato po na ko protéger ba médecin. Bilamba ba plastique wana. Babandi ko fabriquer yango bazo tina na hôpitaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez ceux qui botala ka ba information bo mona ba malade kutu ba komo uta France ba komo uta Italie bazo ya okota na babiloko ya pema pona po babiloko ba machine wana awa na Allemagne e uti chinte. Donc c'est pour vous dire que quelqu'un qui est patriote lera moni bitumba na mboka na ye akotika musana na ye bo sangani nano bo sisa nano eloko wana. Pour gagner peine na yo kimia na kimia il faut mbokeza na kimia. Société mune lokwa Mercedes atiki ko produire mituka. Ba produire mituka mikolo te. Bazo produire ba machine à respiration. Ba tindi bango te. Ki patriotisme tindi bango. Po ba ebike pour que to teka ba mituka il faut population ezala. Pour fali abeta il faut population ezala o ba okota kuna ba kende ko bina. Comme ça, les bafuti bien na bango ya zimbongo. Donc, ceux qui population n'est en pokoso. Ceux qui population n'est en pokoso. Il faut à ça là tout.
bango nzambe apesa bango quand même moi place wana ke akoki koloba ekoyokama. Il faut atala tout les voix wana yokana ke non chez nous il y a un problème. Place tozo la rambongo il y a un problème. Au Congo il y a un problème. Tosangani ensemble ba combattant ozala combattante oza congolais. Tosangani na tosisi na likambo wana après on avance. Mais biso toyeba rango ti. Société ça la ma papou ya avion en Allemagne, ma papou ya ba avion bo mona ba Boeing ba nini wana. Société ça la ma papou wana. Batiki ma papou bat mutu moko atindi bango te gouvernement te bango maka conscience na bango kibo moto esali. Balobi te ke ndenge bino bande ko lobaki te fali asane musicien. Bongo ye mto osani. Osali par na yo. Batiki kosala ma papou ya avion babandi kosala bilamba ya plastique wana o ba médecin bazo lata wana po bakota na salle d'eau po bakota na salle d'eau si y a quelqu'un ya corona o esi kozwa ba foi il faut ba changer ba foi ba tia soki nini bango ne bo sala ngo ba bilambo bato bo sala po bato bakota na salle oyo bato baza atteint virus baza na ba isolation na bango wana po il faut médecin kota tout le temps pona ko meka ba pulse pona ko meka ba tension pona ko meka bani il faut mutu azala kuna po apesa un médicament à chaque quelques heures bazo sala bilamba wana ba médecin na po ba se protéger ba kota kuna batiki ko sala ma papou ya avion soki bino na fali na bino bonge bolo bake ya tika ma papou ya avion sala ke ba million yo sala ma papou ya avion mutu azo kende azo volete. Bande konanga. Réflexion ane yela ngano bi je dois partager ça avec mes frères. Donc omoni biloko oyo leki oyo. Eloko oyo tozana kati yango oyo. Et puis ça kabiso leçon moko boy. Bato bazo kufa plus de 10 millions de morts, plus de 12 millions de morts na Congo. To yoka musicien moko ta fongola mbanga na ye azo lobelango. Bazo banga ba boma bango. Mais siko bazo boma bango mais bande kono ba okufa ti. Tika na musala no wana na pembeni sala na no eloko wana quand j'ai vu les médecins bato basala ka ba mituka babandi ko sala biloko ya pema po muto a respirer na COVID-19 ça montre que baza ba patriotique ba patriote ba lingi mboko na bango bino siko bolinga ka liberté bo bima libanda bo kene siko po webisa Macron que non biso to za ba to liberté tala kutu Congo na biso to tika ngo nyoko mandenge wana etala ka biso te pardon bolimbisanga poto lingaka liberté bo sali yango te ponane parce que ba kolomboka bango balobi te awa ezalaka toza ba patriote awa ezana no ba peuple d'abord awa ezala le peuple d'abord balakisi bino vrai peuple d'abord awa ezala le peuple d'abord bino ka mutu moko boye atie bino na buzoba moko boye asela bino soki eloko nini wana akabela bino soki bapesi osaki aloso lelo mama oli yango pendant combien de mois. Muto kabeli au centre comme benge mo pao mo konzi aigle béton je ne sais pas quoi bozo pesa ngona ba combo batu moko bazana souci na bino te po muto azana souci ya peuple akosale la biloko wana te muto azana besoin azana souci ya peuple akolinga te ke akabela ka mutu akolakisa ko loba mbisi akopesa musala na isa batu ya kisha na bino bo senga mbongo ya biloko biso ana poto ba pesa biso mbongo ya biloko olia te ba pesa biso te bolo bato za ba jelu na bino bozo bakasi bwa kosala kombango siko bo senga su biloko olia e pa bato ngo ndeni otika bango ka ndenge ba dono na bango po bino boyebi bolobi bozana bino bien biso to za ba jaloux siko biso bakabela na imse ba leki nanga bo se ngana pesa bino mbongo soki ande ya kolia mais biso ba pesa biso mbongo olia wata ba yebi ke mutu azana musala na ye il faut azana mbongo na ye to kausa ba supermarché na isa bino di 12 wana ti ba le 20 supermarché nyoso ti le lokutu ba papier hygiénique ezali or na Allemagne papier hygiénique batu ba kausa ngo ba kotisa ngo na ba cave na bango. C'est que bazaki na mbongo mutu moko asenga ki mbongo na gouvernement te parce que bazouaka salaire na bango bazana mbongo na bango et c'est ce que nous voulons que Congo ezala pe bongo que mutu azana mbongo na ye le balobi boko na banda ko koti na ndako ke na koti no zui mbongo zui 400 € na yo sala provision na tondisi na tondisa banda ko toza calme mais bobo azana kisa ba osala ngonde nini et comme si ko bo sala cotisation mutu apesa $10 ya nini il fallait bolo bande batu bata mboka na biso ebonga ensemble
soki toza ini tolobeli totelemeli likambo wana mboka na biso elongwa na babuzoba oyo elongwa na baoccupation comme ça mutu na mutu azo se sentir aza mutu yo mutu mozo kumisa mutu moko mama ni mama je sais pas quadracora bo comment pesa batu na ba combo juste pour kabelo $100 mama $100 wana ko liango pendant mokolo moko plutôt 2 jours 3 jours après n'importe quoi. Donc eloko oyo ete abiso liberté na bino bakangi yango ba Macron bakangi bino na bandako ba Angela Merkel bakangi bino na bandako ba Johnson na Angleterre bakangi bino na bandako ti bobima siko po boza bato ya liberté bobima balakisi bino ke bango c'est le peuple d'abord balakisi bino ke le peuple d'abord na poto za peuple d'abord kendo beta musique obete lango wana bakangi na bango babisali na bango nyonso balobi il faut notozo la solution na peuple na biso mundela leki biso mayele mundela réfléchiraka pona peuple ne ye pona peuple no oboma ye ba autorité amboko pona peuple no oboma ye bandimi ba futa batu ba salaire fin du mois ba salite mais juste pour ba luka solution pona peuple na bango mais biso ka buzo baka misala na eza batu ya nini yo ya batu oyo ba fabrikaka ba Mercedes na ba BMW na ba VW boyi kome ba ganyaka batiki musala wana peuple d'abord parce que peuple ande ko somba mutuka wana soki peuple wana bazana eloko te ba somba mutuka te peuple d'abord batiki nyoso bake ko sala nano parce que batiki nano ko fabriquer mituka mikolo ba fabriquer ba mbetu bazo fabriquer ba biloko ya mopepe wana po batu ba kufa te na hôpital ba fabriquer bilamba ya ba médecin ba fabriquer ba cache-nez ba fabriquer ngwa na Allemagne ba société nyoso ya minene boye baka et comment fabriquer des biloko wana pona ko aider nano peuple batiki misana na bango sikoyo po ba yebisa okay yo fali ko beta nanu te yo wera ko beta na muto tozo totala na likambo po mboka ebonga olobi eza musala na to tika ngote lelo batiki yangote na tire la biso ke oki otika nyoso liboso peuple bomoni ba peuple d'abord bango oyo mindele bandimi ba dépense ba charge po bango ba occuper ko zo yangote ba fana bango na ba bureau na bango na bandako na bango bino bo potanga nango bino population bo kufa na bino ba milieu etali bino te ndenge ba plus de 12 millions kufa na Congo mais bango balobi te population 140 ka bakange biso pona 149 personnes bakanga peza Allemagne ba pona 149 personnes na population eza 82 millions d'habitants bakangi biso na bandako pona 149 pona ko lakisa ke bango baza ba patriote le peuple d'abord to changer bandeko nanga to changer to linga mboka wana mindelo mo le ba obima na nini oyo na confinement oyo passe ko zala bomo na neba ozongisa biso na bamboka na biso kana maloba na bango na ko boya ko pesa biso misala po bango baza peuple da bomba tuna bango liboso le ba obando pesa tuna bango misala biso tozo ate tozonga biso moko na Congo tsake batinda biso do epa na yo ko se plate que pas ya moninga bongisa na epa na yo c'est très important bongisa chez toi arrange d'abord chez toi avant que ne obanda ko dono na epa ya moninga coronavirus yango ekoti monde entier batu nyonso bazolela mais bango balobi pona peuple na biso to koti na bandako to étudier na situation oyo to luka na solution bao bazala basala ka misala bao basala ka na ba nini na ba mécanicien ole batiki ki mécanicien ba bandi ko sala ba mbetu bazo souder penda ba olakisa bona mona ki yango lobby na kamwe depuis quand qui égoïsme et comment cool pas biso c'est cool et ça cool azana mtambongo siko yo moko za mtambongo na bitinga na okason na ba place na bino yo moko za mtambongo moninga za neloko te tu trouves ça normal ngale na kenda na Afrique même ba satine na ngaba yebi na linga kutu muto benga nga patriote moi ça me fait la honte j'ai la honte on a ba supermarché to na ba poto to kota kana na ba ministre na ba supermarché est-ce que to kenda ko pesa bango ba mbote ko benga bango ba béton ba ni to benga bango te ba mopao parce que to yebi que j'ai quelque chose dans ma poche ya o pesa ngani asa no ya yenga na za soki peuple zoli ya ba ko kipe ko benga ba omoni ba kombo wana oh mama ni mama oh mopao oh muto abuki pondu azo seka zo la kisango na pondu imagine mon niveau bokomi
bilanga kabila bomi tuna tate ke bon réfléchir nano bilanga kabila asala kabila Joseph kabila pardon comment il s'appelle kabila de Laura Désiré Kabila bilanga sala o elisa Kinshasa akotaka après 6 mois ça qui a foufu euta de 50 000 et qui t'a de 15 dollars de 50 dollars à 15 dollars soki kanyama kase soki kanyama kase bomi tuna kate bilanga wana ekenda wapi mutu boko ba ko sabino na mwa pondu na maboko yo kabino mama ni mama po ayeli bino pondu bomi tuna te siko bilango kabila sala bilango Désiré asala ekenda wapi mutu boko a réfléchir a bongo te awasa ne musala na ye aye na ye azola sabino alingi na ye biso asala la kabiso bu mene ave hein nangi koloba mingi awa te bandeko nanga nzambe alola akokana kobatela moko na bino réflexion moke nazalaki nango wana baninga batiki misala na bango baye koede po population e se retrouver po mutu nyonso azala na kimia soki population eza na kimia soki